Makanga. Astivi Makanga. Un député faut en abarguima. Un député pour la makambo est à l'imboka. Est-ce que makambo kolia? Et là on dit même famille to tata na ye asap a tient la mboko que Congolais ko kolia que no soit pekisi goût ya mutu, choix ya mutu. O eza que non et so bomani mutu ale mbwa bato bakofi na STT. Mutu so ale nyao bato bakofa na STT. So za député malonga za na barguima avant na bande d'école. Alors ba makambo ya kwa mutu alors makambo ya nini ya STT. Astivi Makanga. Mais bah oyo ni nasika oyo ba kosa lisusu oyo Congolais ayebite des produits périmés impropres à la consommation. Astivi Makanga. Bato babanga biso tozo banga te mutu ya pwana biso azate. Toko banga ba brendu bandakala te. Tozo en face avec des ndakala. C'est ndakala toko banga bangote. Ceux qui bandakala oyo ba meki koya toko batra bango. Mais Astivi Makanga. Bango ba député bakendaki kuna na assemblée pona kolobela peuple pour que peuple azo musala peuple alia peuple asala activité mususu mais kolia wana ezani kolia wana nakoyi kolia mbwa nakoyi kolia ta nyoka soki na moni na kolia bosiko yo ko pekisa munoko na ngana lia munoko na ngeza eza ekangio na nini infection na nini o mateka basangi masolo basangi makamoko. Astivi Makanga. Na balandi ya Astivi Makambu émission na bino oyo esungaka biso na bino to découvrir makambo oyo ezoleka sur terrain lelo toza bongo la base ya IDPS nde toyebisaka bino toujours biso toza toujours à la page soki information ezali tozangaka te mpona kokita kozwa bapont de vue ya bandeko parce que biti ya émission oyo totikaka peuple na luba peuple asexprime biso tolobaka be moke tomona ebongo bandeko nde bakutanaki na Lubumbashi tomoni Martin Fayulu Moïse Katumbi tomoni bongo Sesanga epi na Matata Ponyo nde bakutanaki na Lubumbashi etonke bana mboka donc esengai tokita pe na base ya IDPS tozwa bapont de vue ya bandeko ya IDPS par rapport ya rencontre wana est-ce que epa na IDPS ezoderange bango nde bandeko wana basangani kolanda ndeko Moïse Katumbi alobi ke tokosana le passé toconcentre bongo na futur tope totala avenir ya Congo tosala effort peuple congolais alongwa na basituation oyo aza nango yango tosali biso tokita bongo na terrain tozwa bapoint de vue ya bapeuple congolais tokiti bongo toyoki bandeko ndenge bakoloba epuis ngana bino pour se retrouver na sima pour talakaka ndeka toyebisaka bino biso loba na biso mingi te tokitana kuna toyoka bango nde baoloba ebongo tokozonga lisusu. Let's go. Votre président Mbote papa kombo nani? Kombo nanga président Marcelo Machacha, le président Poutine. Ok, président Poutine, président 10e. Ok, tokiti lelo na base ya IDPS 10e tozwa ba point de vue na bino parce que tomona ebongo bandeko neti Martin Fayulu nani Moïse Katumbi Matata Ponyo pe na Denis Sesanga présence na bango na Lubumbashi kotala inyo wana nde basangani wana côté ya IDPS bozobanga te ke non bandeko wana bakoya kobattre bino na baélection. En fait, messieurs les journalistes, IDPS à cause de produits périmètres. Ça, ce sont des produits périmètres. Des produits périmètres, des produits impropres à la consommation congolaise. Moutunet Franjong, Yebisangaï. Retraité politique. À quoi représenter sur l'échiquier international? 0 kilogramme. L'IDPS loin de là. Et cette opposition, une opposition en carton. Tout le banane, va sérénir. N'engue va sérénir dans le Lubumbashi. Et là, quand on a dit peuple yango, ils sont ensemble pour les intérêts de Katoum. Un seul individu s'est permis de foutre les bateaux babillés pour déplacer Bango. Nabao ya capitale, batiki capitale, baké le Lubumbashi. A foutre les Bango ba hôtel, à coller sa Bango, à copier sa Bango ba transport, ba zonga. Ça, ce sont des sociétés au service d'un individu qui est Moïse Katoum. Et bang ça va Congolais. Ba Congolais ba c'est la nouvelle donne.
une nouvelle opposition, des têtes bien faites, un rajeunissement de l'opposition. Oyo bakoya ko jouer au rôle ya contrepoids. Mais ba oyo ni nasika oyo bako sali so congolais ayebite. Des produits périmés impropres à la consommation. Mais kota la boye mandat ya président Félix les autres les na suka batu ba remarquer que notre dollar est makasi ya komata makasi peuple congolais a se retrouvé na 5 ans ya président Félix. Yango wana épouser bandeko wana basangana parce que ne baloba l'union fait la force. Donc basangani po balongola peuple congolais la situation actuelle. Yo yo lobby que non baza ba produits périmés. Comment dit que ozala moi ko bunga muke. Merci journaliste. Est-ce que vraiment des politiciens c'est que projet de société na bango et comme dollar et mat. C'est ça le projet de société. Parce que les opposants, des politiques ont un projet de société. Un parti politique est créé et un dirigeant est élu sur base d'un projet de société. Ce qui projet de société n'a pas comme dollar et mati peut-être. Vous ne voyez pas qu'on est devant des gens qui n'ont pas de projet de société, de profiteurs des occasions. Ceux qui dollar et mati, comme opposant, voilà projet de société, c'est que le peuple, le dollar et mati, vous votez bis. Le peuple pas le le dollar et mati, vous votez bien. Mais le dollar est sa monnaie américaine, et sa monnaie à Congo. Voilà, nous sommes à l'œuvre. Dollar et bandu comme matérialité. Les Congolais basent un projet de société. Oyo la valable. Oyo kotalisa intérêt ya ba Congolais. Oyo le projet de société d'alternative. Papa, kota la pe boye na moni neti bato IDPS babanga Moïse Makasi. Bobanga Moïse dikaza na mbongo yango bozo soutenir loi ya Noël Tchani parce que ce que on remarqué bato bazo soutenir plus loi ya Tchani eza bongo bandeko IDPS. Quelque part, bozo banga Moïse na ndenge ya CC parce que yo lobi que non baza produit périmé. Et bozo telemela toujours que non loi wana eleka. Donc ça veut dire que vous constatez que pas Moïse il y a quelque chose yango bozo banga nazo ngisa yo boy. So ki biso tozo banga Moïse to ko permettre ye asala réunion asali wana. Bomoni nde batu bawuchi na banda kuna bango bakei na njili basu avion bakei Katanga bakei na avion bakei pe baloué salle bakoti bamoni ni policier ni soda elingi ko le tozo banga mais biso na mboka wo IDPS tango kabila bando banga biso mutu bakanga kabatika kayete liberté soki to lobi kaka ke tozo sala réunion kaka awa na 7e miriao mu rezo matati na matola ya 7e miri boko tate o meki ko ko toke prison o moni batu babanga biso tozo banga te mutu ya poa na biso azate toko banga ba brendu bandakala te tozo en face avec dendakala sendakala toko banga bangote soki bandakala oyo ba meki ko ya toko batra bango mais toko banga bango d'abord batu bazo banga élection uyoki déclaration na bango balobi bazo ya pona élection te bango balobi basangani pona le 13 mai basala marche balongola kadima balongola bato ya seni to bandela masolo bango bayebi ke na élection basala po moko te bazo sala ba sondage toza na yo awo toko banga bango na eloko nini banda ba sondage ebandi place ni katumbi ya l'église na sondage place moko te tozo batre ata sikoy micro balader na balabala oyoka kaka biso to leki katumbi to banga mutu moko te sur le plan politique. Nous avons les Ndakal et nous allons les écraser sur sa mise. Merci papa. Pour la poursuite qui s'abonne, Toyoki fait proposition il y a loi pour Ndeko Boris Mbouko a déposé bongo pour l'interdiction il y a combien Yamao Tobeni Naninga Lamboa Nanyao. Yo tant que Congolais okolo banini na loi wana eza mabeto eza malamu. Omoni mutu babenga omoni mutu babenga ka député. OK. To benga ka ye honorable. Oyebiti na honorable. Soko omoni député tala mboko yo makambo esa ebele. Peuple na ka chansana. Crise na mboka. Tozo bunde bitumba na est. Ye amoni yango te. Ye afandi na ndako azo raisonner loi ya batubali ya kambwa, batubali ya kabiloko. C'est que mutu wana mutu na ye ebusha. Donc ayi azasu na matière te. Makambo esa ebele me yake ko mona biloko yam. Wana eza distraction balinga di cher peuple congolais. Toza na problème ya makambo ya bambwa te, ya kolia te. Toza na problème ya peuple congolais afuta mabien, alala na ndako abien, bana na yeba tango fele, mwasina ya boto fele. Peuple congolais azwa musala à vivre les biens net. Kolia mbwa, kolia makorodo, kolia banyoka etali biso te. Biso toza ba politicien. Tozo ça la politique pour le bien-être du peuple.
politique tozosala yango mpo na biloko ya kolia te. Merci beaucoup mwana mboka. Papa yo okobakisa nini par rapport ya raconte ya bandeko oyo tomoni na Lubumbashi? Bon, bandeko baza na Lubumbashi mpa na ngai baza non partant. Donc babosani masolo ya politique ya mboka. Baza libanda masolo. Donc ndenge bazali wana baza ba étranger. Mpo na ngai nde bakende na Lubumbashi fale mpe baza na Lubumbashi babima meme na mboka bakende libela. tomonaka bongo ndeko Martin Fayulu alobaka ke ye aza président élu koyiba ye baélection kotala ye présence na ye na bandeko neti bakatumbi epuis bandeko mosusu wana neti bamatata poni parce que totala lelo na ville ya Kinshasa ici il faudra dire Martin Fayulu aza mpe na bato na ye soki toke na ndenge manyema kuna matata ponyo aza na bato na ye toke na ndenge Lubumbashi Moïse Katumbi ezobangisa bato ya IDPS te komona bato wana basangani union wana keno boko perdre mpe baélection. Est-ce que toko perdre nani un étranger aye na kati ya ndako na ngai donc mutu mosusu auti na lupangu na ye aye na lupangu na ngai to na ndako na ngai po aye kobangisa ngai akobangisa ngai na eloko nini ngakolo ndako ngakolo lupangu akobangisa ngai na eloko nini aza na eloko moko te akosala donc ezali lisanga na bango oyo balingi koneutralize donc koneutralize biso po tolongola na vision ya mboka na biso po babanda komanipule biso toza na ta ya kobanga bango te IDPS akobanga te IDPS nde abangisa bango bazoya na po babangisa babangisa na ye IDPS nde azali na nze abangisaka na ye banda kaka mais IDPS olobi ya IDPS abangisaka mais so totali mpe bilan zéro sur le terrain boye peuple congolais continue toujours la souffrance. Non, peuple congolais continue la souffrance. Pourquoi? Parce que souffrance autoza nango bato baluki yango eza bango pendant 18 ans 18 ans oyo bango bazali na mboka oyo baza na eloko moko te basali na kati ya mboka oyo o peuple oyo batiki nango peuple oyo akozala nango lokola souvenir na kati ya mboka eza te. Félix akuti mboka na kati ya libulu akoti na pouvoir azalaki na eloko moko te sikoyo tokovivre ndenge nini yo papa oza na ndako eloko moko eza te oyo bana bakoki kolia mais moyibi ayibi biloko nyonso ake nango papa bandeli ya zero tolobaki toza na zala te papa azoluka mpo biso tolia soki azwi yango nde tokolia. Merci beaucoup papa. Okobakisa nini pour la loi proposition ya loi oyo ndeko Boris Mbuku oyo alobi ke non interdiction ya bambwa soki bakuti ozolia mbwa esengeli bongo bakatela o 20 ans to 10 ans de prison ye tant que mwana mboka mais eloko nalobi ke non babosani masolo ya mboka ya politike ya mboka oyo bango badepute bakendaki kuna na assemblée mpona kolobela peuple po ete peuple azwa mosala peuple alia peuple asala activité mosusu mais kolia wana eza nini kolia wana nakoki kolia mbwa nakoki kolia ata nyoka soki namoni na kolia po sikoyo koya kopekisa monoko na ngai nalia monoko na ngai ekangi oyo na nini infection na nini omateke bazangi masolo bazangi makambo merci mwana mboka papa basala babuzo bana mboka okobakisa nini par rapport ya raconte ya bandeko oyo matata ponyo tomoni bongo Moïse Katumbi Martin Fayulu na bandeko wana nde bakutani bongo na Lubumbashi ye tant que militant ya IDPS ozobanga te ke force ya bato wana ekoya mabe moni bango bazobanga parce que bango bakokatana bango nyonso ndenge baza kuna baza ata motu moko mpe ya koleka na présidence de deux tozozela bango bango basala awa ye Martin Fayulu wana aza député asala nini Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Lubumbashi asala peuple congolais nini mosusu matata mponyo moyibi premier ministre awa asala peuple congolais nini kaka mpona campus oyo asaleli kuna université asali kuna bakongolais baobénéficie nango bakongolais bazobénéficie te baurwandais ye matata mpo aza urwandais bazela tozokenda bango malembe tusuma bakima te mboka eza ya biso bakongolais
père et de mère tokotala bango soki bakozala père de mère tokotala bakozala bacongolais soki ozala na mwasi camerounais oza congolais te okoleka te ozala na mwasi rwandais okoleka te upe tata na yo aza italien soki okoleka te balobi idps azoluka makambo wana nyonso parce que azopanga déjà élection mpo akoki makambo te papa nazoyebi biso papa journaliste idps machine de fer wana eza parti bango nyonso bayebi puissance kabila na mboka na biso kabila ye moko apanzi mbonke baya kobebisa parti eza mopepe bamatata mponyo bao nyonso wana balega na shema ya parti po babebisa bakokaki te baza baétranger omoni di yo ya baétranger bakei po baza bato ya baoccidentaux nde bazotinda bango baoccidentaux bazotinda bango bapesi bango bon mais élection ezali baya kati mazali te kati mazali tala mutu na bango oyo bafournisseur na bango ya makambo nyonso nzambe mpe apesi biso ye wana aza na prison kombo na nani mwana chuchu ye wana abandi kofournir Katumbi abandi kofournir ye bamuzitu abandi kofournir ye matata mponyo bazela bamela mai ya pio etikali mwa minute moke ngonga moke sanza moke tokena baélection tokotala bango. Ok papa obakisa nini mpona interdiction ya kolia banyama oyo tobengi mbwa na nyao honorable Boris Mbuku a déposé bongo opposition l'Assemblée nationale na bainterdit bato balia mbwa merci Boris Mbuku nayoki donc bainterdit mbwa balia yango nayoki papa ye azopex nde bisi totindelaki ye na parlement po kende kopesa mibeko ya ndenge wana peuple Congo non ata bongo ekoleka te parce que bango bakendelaki na kuna na mwana susu azopesa bango mbongo mpo baye kodistraire peuple congolais te bafanda banomaki bango nani avotaka bango nyonso nani avotaka bango tozela manda oyo ya Félix Tshisekedi ya transition tokende na ye oyo toujours tokovote badepute eza ya nome lisusu te kokosalela biso nini na parlement tovote yo bango banome bakonome te lo bango ye azoloba wana balia mbwa te balia banyao te soki bakuti moto azolia nyao azolia mbwa bakanga ye mutu na esalaka te mutu na ye eza namoni ke bazwi banye babambi ye na mutu bote papa journaliste kombo nani kombo na ngai papa Mathieu. Ok, oza militant ya IDPS 100%. Ok, tokiti awa na base na bino tozwa point de vue na yo par rapport ya raconte oyo esami na Lubumbashi. Tomoni bongo bandeko bakutani, tomoni présence ya Martin Fayulu, tomoni Matata Ponyo na Moïse Katumbi Tshapou. Et tant que militant ya IDPS rencontre wana ezobangisa bino te na ba prochaine élection. Bon, naka mwana motuna peut-être tango utiliser moya kobanga. Toana na démocratie d'abord. Dans notre démocratie, quel que soit quoi ça moi makambo na yo etalinda kuna o occupé te. Biso IDPS to kobangelo te to bangisa Mobutu alela. Kabila le père aye azo conseil idéologie IDPS aboya kota mabele. Kabila fils tango moni pression leki. Parce que ça catholique te ceux qui bisote catholique akoti mapena nzela te. Kabila tiki pouvoir. Lelo siko pouvoir ezwi na maboko ya biso bakolomboka d'abord to mibengi 100%. Présence na bango ezali lisanga na bango basangani toko tsango kate toko beta no masolo te poto pesa bango to matsa bango ngengi. Katumbi succès na eza Mazembe za RDCT. Katumbi na kati Équateur na habité ceux qui le mususu nanya ko ibene Équateur. Katumbi na Kasai na habité soko yo kabele mutu lipa ndolo bakeno soma mulimo wa mutu pour que no apeso chance pour que ndoko koluka okoma mokonzi na par moboy na vota Félix na lié loko moko te pana ye na vota Chekoko pona mone ba bien fait na kati Kingabwa Katumbi neti par na ngana na za joueur te na ko kumisa Katumbi par rapport ni na mutu Mazembe te mutu loko Matata Ponyo à travers na Kabila ba secret ngwana bimike no ba immeuble intelligent ba lobaki ya gouvernement et comme il y a un individu Moibi Matata Ponyo aibi dossier zo zena na parquet oya bukanga lonzi
aza ba dossier belé un voleur akoko ma président kati mboka un voleur bila matata ponyo na Kasai ton Équateur ezanini yo bimi président posala na Kivu soki pa na bino mwanda ko soko tongi moko to kumisa wa keno tonga université ngala tangisa bala kuna tena tanga pe kuna matata ponyo c'était voleur ezali sanga ba miyibi besko ba mafiateur oyo bat mindele bazo utiliser keno ba bundisi mais tant que biso ba congolais to fungoli misu to komini to ça na Bemba aza congolais o bango nyoso ba yebi babanga kae voilà Tshisekedi o même que non même mindele même président France aya zimi tuna muso apesi même réponse bon mutolo wa Moïse to bangele nini matata to bangele nini poto ke no banga to tia bango ka wana mutuna bongo peut-être tuna bango soki bango bako banga biso po biso to ndimi élection na décembre to ndimi élection bango bazala candidat nante bazo banga mosito wana bafuna na fayu nani matata est-ce que ça candidat moyibi akoza candidat bosiko bila nini toko pesa pour la bango mazembe biso toko banga kato minelo kota. Merci mon mboka to suki sabongo na opposition ya loi ya ndeko Maurice Mbuku oyo lelo ezo sa pe mo ba polémique alobi ke esengeli ba interdit bandeko kolia nyama o babengi mbwa na nyao donc ceux qui ba suyo esengeli bongo bakati là 10 ans de prison soit 20 ans de prison et tant que congolais au Bolobani pour la proposition ya loi tant que congolais elo ali boso na la mwasi bona na ndako eza bilo musu ya lia ka onga na lia kate comme na balie na za mobali na bala eto na proposer eza te na tele mibeko tina biloko na ya kolia un député foza na bargima un député ko epona makambo eta limboka est-ce que makambo kolia eloko nini même famille to tata na ye asap a tiana mboko oyo ke kongola ko kolia ke no so apekisi ku ya mutu choix ya mutu oyo eza keno ezo bomani mutu alembwa bato bakofina STT mutu so ale nyao bato bakofa na STT so za député malonga za na bargima avana na bande école aloba makambo ya kwa mutu aloba makambo ya nini ya STT akoki koloba biloko bongo te aza na bargima moko terre à terre c'est kaza député moko aza député moko akeka kapo aluka pe kombo yebana ezata na sens moko te peut-être atia lwana na mwasi na bana na ye so bango bakolia te na famille na bango etali biso te toko pekisa bango te na koko tia na congolais na mokolo te et puis so kaza député moko na koleka na quartier na biso le mususu bakoluka ye akoluka parce que aza mutu moko azomema salite na kati ya parlement un député sans donc sans cesa te est-ce que wana eza biloko député mutu mpenza kozala mutu babengi mpenza keno molobeli ya mboka nde nyama est-ce que mbwa eza nini tozolia tabata babokolaya ndako taba batinaka ye taba babengaka yokaka me baliaka taba bambisi babiloko ebele tomona bato bazolia bakasaki mbwa eza mpona baluba tokende Équateur baluba le mosu balia mbwa te bachinois bazolia mbwa kasi atia lwana mpona monde bobima kende balia mbwa te tondima keno ya boye eza anyama mabe eza lwa moko eza ta sens. Bote papa. Ok, comment on a? Comme on a président Jean. Président Jean, tout le monde a na base de l'IDPS 10e. Aux hommes militaires, il y a l'IDPS. Bon, ngai nazali moi na palais. Ok. Nazali moi na palais. Alors je ne pouvais pas louper cette occasion pour s'exprimer des enjeux de l'heure. Ok, tout le monde a présence biso na terrain awa tout ça pour ça tout soir. Point de vue par rapport à Bandeko Bakutani dans le Lubumbashi, tout le monde est présence il y a Moïse Katumbi, Matata Pogno, Ndeko Martin Fayulu. Il est tant que militant à IDPS, comment on a Bandeko wana bastangani. Les autres banques ça y est dans l'élection il y a le 20 décembre. Merci pour la mutuna nayo pour na koipiloke nazali koloba boyoke et le kowana bahutu ko sala wana ezali alliance moko contre nature. Il n'y a que des étrangers qui se sont rencontrés pour ba monde déjà que no ba kolomboka ba récupérer mboka na bango parce que ces gens-là sont soutenus par l'Union européenne. On ne peut pas mâcher les mots hein bato wana ba keleki na Genève toyebi bango bazala ki sous l'emprise de l'Union européenne, les candidats vont continuer pour ajuster le peuple congolais pour que les minéraux à Congo, surtout.
Parce qu'ils ont vite compris qu'avec le président actuel qui est nationaliste du son, alors Monique non mouton a empêché Bango pas en mise sur le Congo. Yango wana Monique bazu sikoyo ba sous-traitance na Bango wana oyo ba ko sangana na ko wana pour que ba benga ba bite papa oya oyo kana pour que na ba élection deuxième minute ya ba ndenge nini dolongola epo Bango ba kota na kati pour ba continuer na ba sac de zone na Bango. Voilà un peu là où je pouvais quand même dire na o etali kambwana. Bon, merci. Na zone ngakolo baboyo. Mais toké na 2018 dawa Moïse nous a pas soutenu. Bazaki na ngambo ya Fachite. Bazaki na ngambo kuna. Ils ont fait même une élection na caractère américaine. Mais on a été ils ont été bâtis en brèche. Parce qu'ils ont résisté tel comme côté. Il ne représente absolument rien. Mbongo azana yango wana. Ezali mbongo ya République ya Muibi. Mutu abebi sa sikoyo bateka ba vandalizana ni jekamini. SNCC abomi SNCC ozalaki ba train zotambola po même ba biloko wana ya zuba biloko na ya kuna matate uti nani Zambie. Ayena yango. C'est connu de tout le monde. D'abord comment on a ezali na niveau nani ya rapport nani ya panel ouais Nations Unies. Ouais ya etali pona pillage ya ba ressources nani ya mboka. Sono yela. Biso to ndokobanga Muibi. Nous savons comment ce monsieur est arrivé ici au Congo. D'ailleurs, son demi-frère, n'est d'autre que Katebe Katou. est là au grand jour. Alors que ce monsieur-là, il n'appartient même pas, il n'a même pas un sang congolais. Ni de loin, ni de près. Bon, biso to kobanga mutu nengo non. Biso to zulwa wana to zo appuyer yango ezapo na katumbite. Toute loi ezalaka nango kaka impersonnel. Et ça dit qu'on dépend de ce qui est posé dans le contexte, il y a la carte, vous allez frapper. Mais ça, c'est pour parce que nous avons vu que notre pays a été mal géré par étrangers, infiltré jusqu'à le moyen de l'épinière. Pour la tour remédier. Et d'ailleurs, pour argumenter sur ma propos, avec l'arrivée à Macron, Macron nous a donné une leçon pédagogique. Alors que non, le Congo n'est pas géré, l'administration, on ne sait pas organiser. Mais pour que tous à l'organiser, nous devons prendre des mesures où ils doivent nous coacher de sorte que comme des grandes nations à travers le monde. Et ça, il ne représente absolument rien. Merci beaucoup papa. Pour la ça, tu as un point de vue par rapport à la loi où Maurice Mboukou a déposé bon au Parlement qui n'a pas interdit de cocoler en bois. Nanya au Sobakangi aux Olia Yango, il s'est mis aux abandonnés donc 10 ans de prison ou 20 ans de prison. Il est temps que les Congolais au Kolobani il faut la proposition. Papa, on a le but de les élections que nous avons connues en 2018, la plupart des députés ils n'ont pas été élus. Ce sont des gens qu'on a nommés. Liste, parce que place où on est place, il y a toujours la chef de l'État qui est élection il faut renouveler une nouvelle classe politique. Où est mature, où est apporter quelque chose pour que le changement personnel est opéré. Il n'est pas interdit. Tout ça, la province, nous sommes des gens qui n'ont pas de pas d'habitude. Et pas d'habitude, dans mon cas, moi, c'est aller à Nzombo. Mais il y a dans d'autres cieux, moi, ça s'en est aller à Nzombo, c'est l'Équateur. Nous n'allons pas venir dans une décision. Non, c'est trop primaire. Ma petite n'a pas besoin de couler dans la Libane, tout ce qu'on a cité. Par exemple, il y a besoin de Banyao. Donc, vous nous attaquez dans ma petite, on est à Montezel, on dépend de la Moutou. Ce qui est bon chez les Chinois n'est pas nécessairement bon dans le Congo. Donc, côté à Kolia, qui pas qu'à Moutouté, ezali culture à Moutou, parce que tant qu'il y a salé allusion quand on a attribué mon coboy, oh, il y a mon coboy, 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 mais il y a mon coboy, les Chinois, les Vietnamiens, on ne voit même pas l'inconvénient. Bato baliambo ay patanga la biso bato baliambo bakufa ou soit ba 2-0 na tout ça. Non, atika biloko ya pamba wana soka zangi eloko ya ekosala afanda na palais asa s'occuper na ba makambo soki ya bana na yena kina yeme atika biloko atika république calme. Voilà.
par rapport ya raconte ya bandeko oyo bakutani bongo na Lubumbashi. Bon, napenda kusema Mswahili. Napenda kusema Mswahili pour que banduku yetu bakukatanga bashikie bien. Banduku yetu bakukatanga bashikie bien. Moïse Katumbi, mimi nilikuwa kukatanga, mimi nafanya 10 ans. Mimi nilikuwa mukatanga pale Moïse Katumbi alikuya gouverneur wa Katanga, wa Grand Katanga. J'étais encore étudiant à l'époque. Moïse Katumbi ashina na kile atatonesha. Moïse Katumbi pale anatoka kubu gouverneur. Tout ne marchait plus à Lubumbashi. MCK ba mining nyos yote ile ilikuwa kunini ku Lubumbashi. MCK wash mining ilikufa yote. Kolwezi ilikufa yote. Kwenda kwa Moïse yote ile Moïse alikuwa na memis mumabintu byote bile. Moïse ni mwiji, c'est un commerçant. Moïse ni mwiji, c'est un commerçant. Nous le connaissons très bien. Il n'a pas de leçons à donner. Achina na ma leçon ya kupatia ba Congolais. Moïse Katumbi anaenda kule, banduku yake bale banamufuata kule, banaenda kumukonsole parce que loi chani hapa iku napita. Voilà. Loi chani iku napita, iku deja pa meza. Oui. Moïse Katumbi banaenda ni kumukonsole kwa Matata Ponyo na huyu mwingine huyu kama ni nani, Martin Fayulu na aba basesanga. Banaenda ni kumukonsole. Ashita pita muhimu kini. Le fait président Tshisekedi akamoneshaka ile wakati alisemaka weye hautabebaka pouvoir muhimu kini. Kama unapenda kutumikia hii inchi, wende kumukongo ya UDPS. Ile masauti aikumbuke bien. Bon, merci papa journaliste na mutuna na yo. Omoni parti oyo UDPS. Et logo ezali wana, il fallait to botangaka, il fallait Bible. UDPS eza na Bible. Oh bozo mona déjà bato na ba osala ezali ba signe du temps au papa Tshisekedi alobaki. Eza na temps moko boye. L'étranger va se présenter. Peut-être des générations à l'élo, que ce soit tout le monde qui est l'étranger, ce qu'on a dit, interview, mais papa et la bande de Bango, Congo et lobby, donc tiens nous on a nous fini Kunango. Mais et là on a cas moi on a des journalistes, on a des Congolais, les Kambouya, loi Tiani, n'habitez sur les autres concernés, car Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, les Moïse Katumbi n'amboko, on était sur et bandeli ouat. Ceux qui Laurent Désiré Kabila à Zonga Kalambiso, Bawoyi Balamukaka. Est-ce que Moïse Katumbi a cause en Congo devant Laurent Désiré Kabila? Quand on va contenir Laurent Désiré Kabila à l'époque de l'Afrique d'ici, soit disant un homme d'affaires zambien, Azana Nyongo, Congo Zana Nyongo nae. Laurent Désiré Kabila fouta. Mais boni na tongo moko boye, les mêmes moutouana aïe na monde ya balé, Katumba moi kaye na eli susu awawa. Moutou mimi Katumba moi kete. À côté na ndenga pour financer Hippolyte Nambe. Bon balamoko à côté na ba circuit moko boye ba Union européenne. Comment Moïse Katumbi est Robima? Et attaques Tebeka Tototé, mais Moïse Katumbi. Bon, ils sont pas congolais, mais tout comme ils vendent, tout comme ils bagали Kambouya, Moïse Katumbi. Ne bande loi il y a les pères et les mères et bandits depuis Mobutu. Batu ba qui compliqué ngo ezali kaka batu ba uti ya 1+4 ba tasani city. Ne ba ko tiango pembeni. Ba comment ko voter loi moko ke mutu nyonso akoyi ko koma na ye chef de l'état. Mais Mobutu tika ngo na mesa. Article ezali. Mais comment le Congo, biso ba Congo ba Zaïwa congolais, to vendre ka to réfléchir likambouya, les pères et les mères pour na Moïse Katumbi. Na ba journaliste na ba congolais, to tike loko wana. Même la Bible est interdit, ba coach n'importe qui té. Ba mindele ba infiltrer ki biso. Surtout la France. Ba français ba mindele parce que plan na bango que un jour Congo est la dirigeant à l'étranger. Yango moni likambouya. Parfois il nyonso wana mutu mabanda na mboko yo atikala kozwa matanga te même na Bible azwa matanga te akena pe même ata accident moko te lelo nzambe lelo confondre mwana batu matindani oyo muzitu alobi na okena libabe ya boete muzitu alobi acha makolo kuna te soki akotia aloba munoko mboka soki kimpende soki munoko aloba français te
au lieu que le kosarole kuna yazuna gombe mais baninga tu bazozonga mona 57 azonga ko sangula na Kinshasa azonga kuna place bamboso bazali kuna donc na réalité ndeko Pepe Kale azane congolais te Pepe Kale kuna za muluba congolais donc totika likambo wana ya loi Tchani IDPS le col est au pouvoir ba congolais ba baboye parti politique oyo papa Tshisekedi alobaki ke tango kozwa pouvoir recensement bon vérifier na archive na bino papa Tshisekedi alobaka mkolo IDPS dans le pouvoir des places ba construire la vraie élection des places to ba qui est congolais qui n'a pas congolais botika ko sutu mukama kamezo bima awa ba mwanda sutu ba le moment est kokité un signe ko guide pèse au pouvoir botika ko sutu muka botenga la biso ba loi Tchani non dozong samboka na nzela c'est ça la IDPS donc c'est pour moni Congo le bouger et bouger le même à la communauté internationale et bouger pour le Congo moment est coquille. Comment là? Comment papa Placide. Papa Placide. Vous êtes chauffeur à moto? Vous êtes chauffeur à moto. Ok, toye lelo na place au Zobula, to so point de vue na yo. Les an honorablement qu'on a combo ya Maurice Mboukou. Maurice Mboukou a côté mention moko na parlement à lobby que ceux qui mutu bakangi yo kozoliamboa esengeli bakatela yo 10 ans to 20 ans de prison. Yango to kiti awa toye ba point de vue na est-ce que liaka mboa naliaka ngo makasi oliaka ngo makasi nanya unde biloko na biso ya balobi siko bapekisi yango bazokotisa loi mpo bainterdit kolia nyau na mbwa yo moleli mbwa okoki koloba nini mpo na loi wana mbwa ifo yayebisa biso ke mbwa tomoni mbwa aza na maladi te aza na eloko moko na kati oyo epekisami ke bolia mbwa te mais lokola tomoni ke mbwa aza na likambo te yango nde nazoloba ke nakotika yango kaka ndenge alobi bongo nakotika yango marika wana na ndenge mais balobi ke non mbwa baremarke ke bambwa baza lisusu te bambwa basala bango mpona kosécuriser soit libangu kosécuriser société mais lelo mbwa ekoma mosuni et surtout epa bandeko na biso baluba nde bango nde baliaka yango mwa trop nde biso bango mema ngai nazoloba ona moluba 100% mbwa eza makila na biso tokoli nango na nzoto na biso eza na nzoto na biso depuis bomwana tina lelo tozoli yango makasi ozobanga pe te 10 ans to 20 ans de prison ozobanga prison te bakatelo 10 ans yalobi 10 ans bakatela ngai na nini mpo nazolia mbwa wana okoloba nini na honorable lokola azolinga ke akotisi makambo ya mbwa na parlement ifo ayebisa biso ke tokuti mbwa azabo eza boye wana nde tokomona ke lokola basali boye tokobare tokotika makambo ya merci papa Ote papa. Comment là? Kombo Chambui. Chambui. Chambui oliaka mbwa. Naliaka mbwa maka na makolo na nyonso na mutu. Ndeko Chambui. Toyeki bongo honorable Mboukou a déposé proposition na parlement à lobby ke esengeli ko interdit kolia bambwa to pe banyao. Donc ce bakangi yo ozolia mbwa to ozolia nyao bakukatela o 10 ans soit 20 ans de prison. Bien tant que muluba olia kambwa okoloba nini. Bon na lobby boy ye akosi. Loi wana ewuchi wapi raison apesa biso raison nini ya zoboyela tolia mbwa to nyao. C'est que tant musu ya kozala amiche na nyao to mbwa azobanga so bale nyao na ye to mbwa na ye akokufa. Azela so ye azambwa to nyao to kolia ye akokufa. Na elenyi nini yango ezala na mbwa ya bolia kaye. Akozala na bakisi na ye amiche na mbwa mibombi. So azobanga so bale mbwa wana ya godaye. Oh. Batu musu bazali. Mais quelque part, ozo sentir que bambwa disparition ya bambwa ekomi mwa mingi. Eza problème te. Eza problème te. Mbwa za nyama lokwa ngombe lokwa ntaba. Biso tozoli ya eza nyama. Eza mobeko nzambe nde mutu apermettre biso tolia banyama. Eza yetia ko pekisa biso te atake na ya komi nzambe. Ela nini oliaka oyokaka ero mbwa wana bachechi kota chilwa beni kitoko makasi supu na elengi. Parce que okoye biso honorable nini. Na ye biso honorable boyo proposition de loi na ye eza mabe. Ye fois ça la proposition de loi va valoriser franc, va bongisa banzela, va bongisela biso mboka.
totindaka bango te bakenda konvoama bakenda koluka baproposition de loi moko tinda te wana eza importance na Congo te. Importance ya Congo eza congolais à vivre bien, banzela ya bien, vie sociale ya bien. Ye soki atouché social te infracture te akomi na makambo ya bambwa seke a échoué aokoka te alongwa na ye. Merci ndeko. Est-ce que oliaka mbwa to nyao? Mbwa? Naliaka nyonso. Oliaka nyao? Oliaka na nyao na mbwa? Na mbwa nyonso mibale naliaka. Ok. Eza na honorable moko na kombo ya Boris Mbuku. Maurice Mbuku a déposé loi moko topé a proposé loi moko na parlement que va voter ceux qui olembwa soit nya ou bakangi bakatela 10 ans de prison soit 20 ans. Yo kolobani étant que moto oliaka mbwa pona loi wana. Bon, ngana lobaka boy. Yo ko sa les ebele. Tozana banzela, nous kolanga na chauffeur en moto. Tolunga waya jusqu'à 10 ans. Zélé Zatinanda d'abord. Mais il y a une loi qui a une crise et d'abord pour nous les d'abord na passe. Fallait que les gens nous massent biso na la tolia ngomba na massam. Quand moi j'ai loi ya que oh mbwa il fallait que les ta kote be akope sa biso jour mususu que tolia pe masango te. Fallait que bisa ye jour mususu mona boya bisa tolia pe masango te. To ebite so zolo parce que ba ebibiso nyonso ata na bandu ndubalia ka mfumu. Biso balo batolia kam mais lokola lobi bongo ezana tokola azoka bola mboka. OK. Ezabie parce que le bandaka la président de la République d'abord président de la République azamolo. Soki OK ata na Nigeria ata na Chine tomona bazo ba puku mike wana balia kango jamais ko kende opesa ko pekisa bango ke te bolia ba puku mike te eza kutima na bango biso pe ata ba koko na biso tokuta bambo wana ezalaki. Il y a salué les alagatés. Mais bah remarquer on dirait moi disparition il y a un bois topé ba nyao. Donc les autres ma trop yango wana alobi que non ba garder ba animal wana. Pour moi à ça ma pour la sécurité soit il y a société donc partout à ça pour la sécurité il y a bat. Les lombois a commis ko liam maloko la soso. Yango est poussé yepé à proposer loi na pour ba interdit ba liya ka soso mboate yosko ko lobani honorable. Bon papa journaliste na zo biso boy. Ba wande bazo combattre Fachi. OK. Bazo mona tango mona ke mutoko mo kanga mbwa lia. Fachi ayaki wana ba remorque ya ba Thomson, remorque ya ba Kwisa, remorque ya ba Soso. Basumba ba biloko nyonso na ba kendo boka na mai. Tango mutozo zo mbo pona lia est-ce que ça c'est ngo bieza bo bangonde to moni ke baza contre Fachi bazo sala bona ke ba peuple ba ina Fachi bio ba sala boye elo non sona bazo sala ke batu ba mona ke Fachi za made. Voilà il y a As TV makambo to komi bongo na suka il y a émission na bino ya lelo moi je crois que bino mo boye tinde ba de ba donc biso to la commentaire au sala donc on biso to senga bino ça sera toujours confiance les messages toujours pour bino ko As TV makambo nous sommes toujours présents sur le terrain donc biso le bakambo bien donc peuple yemoko alo ba to ki bongo ba ndeko ya IDPS ndenge ba lobby par rapport à raconte il y a des gens qui na Lubumbashi et puis boyo qui pendenge ba lobby pour la loi proposition il y a loi de Maurice Mbuku a déposé bongo l'Assemblée nationale pour l'interdiction il y a Koliamboa donc biso dans les délais pour le battre donc biso to senga na bino les ara toujours bozala toujours branché l'aspect spirituel télévision tout ça là pour la kosala bino toujours kosala kitoko et essayez na bino pe pour s'abonner la page na biso As TV Media OK ka na YouTube obeti As TV Media donc on s'abonner et puis pour cliquer cloche il y a notification pour à chaque fois que vidéo ezali au rataka et le côté donc ngala bino toza toujours corte à corte donc aspect spirituel toza toujours wana sur terrain pour kolakisa bino topé pour kolakisa na bandeko nyonso ba biloko ya sika ba information ya vrai d'information ya pure parce que biso to utiliser bureau te to utiliser bongo terrain donc ceux qui quelque chose ezali pour bon na terrain qui a vu ya mutu nyonso
ya vie ya peuple congolais alobi par rapport ya oyo ye ayoki. Donc ngana bino toza toujours wana mpona kolandela toujours mouvement po partout mouvement ezali biso tokozala wana. Donc bokosana te kosabone na page na biso As TV Media, donc oke na YouTube obeti kaka As TV Media osabone, donc toza wana. Donc merci bongo na DG Michonoka, donc yende apesi makoki apesi opportunité lelo tokita bongo na base ya IDPS na 10e unité bino moko boyoki ndenge bandeko balobi. Donc biso tona commentaire ya kosala te. Donc merci na ye pour mettre ba moyen na ye en jeu pour biso tokita. Donc le DG Michonoka, coup de chapeau, merci na nyonso ozosala mpona biso ozobimisa mosolo na yo pour équipe mobima ya aspect spirituel télévision et Kitabongo sur terrain. Merci Nayo DG Michonoka, l'homme de gauche on time, Ropeto Nanzoto, Tina Moulimo. Merci na Degas Toko, Oyazaki na Sima ya caméra. Merci na Kevin Aninga, merci na Enis Soumé, merci na Valandinyoso. Il y a aspect spirituel télévision pour continuer toujours pour s'abonner na page na biso As TV Media. Donc pour rataka et l'autre côté Ngalabino tokutani mbala ya sima soki Yesu azongi te. Let's go! Makanga. As TV Makanga.